Eko Sila Bisalou azali penza na pasi makasi na ndenga kufeli papa. Bandeko, yonanga soki moko na biso akufeli moboti na ye ezalaka vraiment pasi. Mais oyo Sila Bisalou aza komona ezali pasi makasi koleka même ya biso. Parce que mbote ba papa, ba mama, bandeko. Mbote ba rando na ba randonnette. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko fokoyeba yango ezali boye. Ndeko na biso Sila Bisalou ndenge azali wana soki na lobi kolela ya ye ezali makasi koleka ya biso. Bien sûr yonanga sokobungisi maboti douleur na pasi oyo yoko sentir ezali différent. Mais soki na lobi oyo ya Sila Bisalou eleki ata tokoki ko mesurer douleur yango te. Mendeko soki olandinga na bokebi nyonso okoki ko comprendre. Même yo ndengoza wana soki okufeli moko ya baboti na yo to okufela okomona bino nyonso bozalaki na douleur ya kosakana te. Mais okomona mosusu douleur ekoleka ya yo. Même na mokolo wana okomona yango te. Mais okoki komona yango même après 6 mois ozomona ke tokufela ya biso moboti. Mais ndeko na ngai oyo emonanaka ti lelo liwa ya baboti na biso to ya moboti na nga etushaka ye ti lelo. Ndenge ezali na Sila Bisalou. Na sens nini ngai papa robo nakoki kozwa imagination ya bongo etanke ye moko Sila Bisalou ayebisi moto te kaka nde aza kolela. Eske ngai foto wana nazali komona yango nde moto etindi nalobaki aza na pasi makasi koleka bato ebele? Bandeko ezali yango te. Nayebi ke foto oyo postame na ba Facebook, na ba site ya YouTube, na internet ezali foto oyo bazwaki ntango aza kolela. Nayebi ke na matanga alelaka ere nyonso te, ere moko akopema, ere moko akosolola, ere moko akolia, pe ere moko akosala likambo esengeli. Mais soki na lobi bongo pamba te Sila Bisalou babotama motoba donc 6 soki na bosani moko te. Alors Sila Bisalou bandeko na ye nyonso bazali na diaspora, bazali libanda, bazalaka na Congo te. Elingi koloba nini Sila Bisalou yende moto azalaka na moboti na ye. Nakanisa bisika wana bozali ko comprendre mwa moke moto oyo azali na moboti na ye banda abotama ti ako mokolo aza toujours pene na moboti na ye. Azali différent na moto oyo azalaki na moboti na ye pene atiki moboti na ye na Mbujimai ye akoma na ye na Kisasa. Atiki moboti na ye na Kananga ye akoma na ye na Brazzaville. Atiki moboti na ye na Kamba Batere ye akoma na ye na Luanda. Yango wana bandeko likambo nazolobela yango wana oyo Sila Bisalou akozala na douleur makasi par rapport ya biso toza na diaspora pe par rapport ya bandeko oyo ye bazalaka na diaspora. Alors soki Sila Bisalou
azalaki na mobali alinga kozala pe kaka na douleur soki azalaki na ndako ya libala. Soki azalaki na bana alingaki kozala kaka na douleur makasi oyo aza nango. Me sikoyo Sila Bisalou abala te pe abota te. Alors azali penza na douleur lisusu makasi. Eza te pote abota te, eza pete pote abala te. Ezali parce que ndeko mosusu okokozala kaka na Congo na ndeko na yo bota ya bota te tango moboti akufi. Yo ozali ata otia moboti na mote na mutu, ata oza kolela moboti na yo, okoyeba ke to dérangement ya bana, to kelasi ya bana, to kolambela bana, to likambo moko ekotinda yo toujours okipe mingi wana. Tango ozo kipe mingi wana, liwa ya moboti na yo eza pe na mutu, kasi eza ko bunga moko pambate bato oyo ezali obligation na yo, devoir na yo ya ko kipe na mémoire na yo pe na cerveau na yo, physiquement na nzoto na yo, batiki yo te 24 heures sur 24 heures bazali wana pote okipaka bango to bango bakipaka yo. Alors sikoyo Sila Bisalou ye ndenge azali wana oyo akufi azali moboti na ye, oyo akufi oyo Sila Bisalou akipaka, oyo akufi oyo Sila Bisalou alingaka yeba soka militi to amiliti te. Elingi koloba Sila Bisalou ya solo bandeko soki na lobi te azali na pasi makasi par rapport ya biso toza na diaspora, par rapport pe ya bandeko oya ye bazali na kati ya diaspora. Bandeko ezali imagination, mais ezali imagination na zwi yango bizuela te, pamba te ezali likambo ya moboti ya ndeko na biso Sila Bisalou awodo tika biso. Pe Sila azali n'importe qui te na monde ya ba comédien, na monde ya théâtre congolais, voire même africain, donc international. Alors Sila Bisalou ndenge azali wana vraiment pona salela ye analyse ya likambo ya monene ekweli ye fona sala yango na bokebi. Na mlandaki yango banda lobi, mais nazalaki na bokebi pona kosala yango. Yango tango na lobi boye, na lobi bilobela te, mais na lobi oyo elinga na motu. Yango bandeko na kanisa oyo ba comprendre nga ezali malamu, oyo pe bo comprendre te ezali malamu. Tango mosusu boko comprendre na mikolo ya oyo pe ba comprendre nga sikoyo, tango mosusu na mikolo ya bokomona papa Robo alobaki malamu te, analyse na ye ezalaki toujours bozoba pambate azazoba. Na sokisi awa botikala malamu, botikala na nkolo, botikala na Yesu Masia et ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour la famille Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na chaîne de chaque topo. Ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya ni amendage. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mon boss JP Kiama. On a na rosa isaote. Donc na ko le katisa na pesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba,
Congolaise TV. Bon, t'es belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Yhia Combat TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Yhia Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Yhia Combat Congolais TV vraiment. Mawa na chaîne de chaque kitoko. Ya boss na JP Kiama, ta ay boss des boss ya Yhia ma danger. Donc ba ça tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mo boss JP Kiama, wana na kozangisa ote. Donc na ko lekate sana, napesa mo boss JP Kiama, boss des boss. Bon, t'es belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Yhia Combat TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Yhia Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Yhia Combat Congolais TV vraiment. Mawa na chaîne de chaque kitoko. Ya boss na JP Kiama, ta ay boss des boss ya Yhia ma danger. Donc ba ça tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mo boss JP Kiama, wana na kozangisa ote. Donc na ko lekate sana, napesa mo boss JP Kiama, boss des boss.